nakaboli minute na ngai ndengo pesi ngai 2 minutes na tia mo liloba suka na mokonza na yambo oto bandaki na yango ndeko nono il faut koyebisa bakongomani clair bato bazoko rêver faut koyebisa bango clair que ndeko Tshisekedi aujourd'hui ndeko Tshilombo est passible pour l'infraction de la haute trahison. Na bisingela mwanza oyo il est vraiment arsalati kazaka ya infraction. Oyo kielenge ya Congo. Tapez les mains. Mais nakaboli minute na ngai ndengo pesi ngai 2 minutes na tia mo liloba suka na mokonza na yambo oto bandaki na yango ndeko nono il faut koyebisa bakongomani clair bato bazoko rêver faut koyebisa bango clair que ndeko Tshisekedi aujourd'hui ndeko Tshilombo est passible pour l'infraction de la haute trahison. Na bisingela mwanza oyo il est vraiment arsalati kazaka ya infraction ya haute trahison. L'avantage pour lui, c'est de se ressaisir parce que l'accord a donné la voie de sortie pour s'échapper à la rigueur de la loi. Ce qu'autangi n'a pas d'article pour gagner l'État. Ndeko Tshilombo na ba juriste na ye batang ça quand même l'article 56 57 il y a constitution na biso batangi ça y article 164 il y a constitution na biso batangi ça y article 165 il y a constitution na biso na sima batangi ça y comme conséquence il y a article wana nyonso risque oyo kokoko yola ye ezali sika en article 166 il y a constitution na biso. Pourquoi je suis en train de le dire? Il n'est pas bon il y a quoi ko sa biso comme si biso toyebi kotanga te. Soki Kabila ndazalaki na bokonza kinde ko signer loko. Nazo ko mituna IDPS alinga ko réagir ndenge nini. Mais ça là où tu ko rappeler bino. Minéraux ezali ya Congo, ezali ya sous-région te. Minéraux ezali ya Félix Tshisekedi te. Je ne pense pas que tant que Tshisekedi wa Mulumba kufaki na ba actif du patrimoine na ye o esengela ki ba nommer liquidateur ba yaki ko tia na minéraux ya Congo. Na ndimite. Donc ici, tout un scandale moko ya mabe o ezo sengela ke accord aussi possible. Parce que ngala mona na souci ko s'éterniser na pouvoir. Muko mususu penza ba lobbyiste wana ba koye la penza Tshilombo ba lobby na ye. En tout cas, nde makamozo kende la cette fois ici, même à Congo ngo mobimba, kendo comme sango 54e pays ya kati États-Unis. To se retrouver dans jour là, ni le boye mate ndenge za boye, alors langue officielle comme anglais. Qu'est-ce que papa toujours ko signer accord en monnaie boye et sengeli pendant to kabola minéraux na biso to pe kabango to boaki na prix ngondo na États-Unis. Donald Trump à la mine balamona tongo akati développer. On l'a tiré la tabiso. Et puis parmi les pays, on a une décision que bah on compte à sous les États-Unis pour baser dans ta désordre mingi. RDC nakati. Liste immigration aux États-Unis, bah tiens RDC nakati. Babandi biso. Alors notre vie, il y a des partenaires privilégiés. Il y a des partenaires privilégiés na biso. J'ai gizengi. Oh j'ai bazo ba bizengi kututé. J'ai gizengi. Oh non. Ndana sengaka bo na 2000 je crois 2023 na émission mona sengaka na baka désormais poto ki mabamaka musu ba scandale na mboka na biso mutaliwa postuler le député logo la sénateur logo la nani babaka nani logo la président de la république soumettre bon mais maintenant on a 5 pp batala nan konyosti quantité analyse batali batune benza tala no eza rouge ala bien eza rouge bon eza bleu eza bleu tanga nan komanan par soumettre un cajus mogoboye brite que la aux ministres aux présidents de la République Katel comment tu peux réagir? Mais oui, le chef de l'État l'a fait face à Grâce Coutinho va soumettre bah ça na munogoni question na munogoni oui que tu sais que c'est l'unique personne qui se fait entourer de personnes de mauvaise qualité yemoko aka tu venez incompétent yaka sachant qu'il est incompétent azua le encore yaka yo incompétent zala. Alors les Français m'avaient parlé français nini français c'est le côté ndenge kala na balubo bazako loba fala na balubo bazako loba fala sa flanga nani
parce que les balous pas besoin de français. Français que français zambo. Donc français, falanga franga. Batu non ngwana sozo de classe, yaza na mwana ne ya 14 ans gagner déjà libanga mo ateki azo renier. Balobi na falanga franga. Donc ba poni entre classe na libanga. Oui. Donc ici mais au que français ali côté Samaël était mais ali parmi ba thermomètre ozo ko lakisa niveau intellectuel ya mutu. Vous comprenez? Donc ici, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, Azo Kanisa Logola, États-Unis na salam salam na mboka na biso. On rappelle tenge funguru mais ils allaient na maboko na bango. Ba tege la ba chinois sans accord. Oh, boya ko tege la biso, même ko tege la biso. Et puis kenda ko la territoire wana tege funguru mais wana ndenge kuma. Ba timula mabulu na des autres territoire comme na ba mama bengi, ba to koma mo ko vendre des ate, ba sundola ndenge wana. Ba gouvernement congolais négocie que botiki la ngwata biso toto teke la biso waya sans que biso to yeba to sutuka si bateka bakenda na ba baza baton ko sur le plan mondial to suka na bango ndenge nini soki Félix Tshisekedi Tshilombo azo kozo ba soki na teke ba se comporter bongo qu'est-ce qui garantit que tout le ndenge to pesi bango na koro ya sika ils vont se démarquer na passer na bango. Est-ce que otengi akora ngo malamu balobi batinda esika nyonso minere ezali cartographie nyonso ba minere ya Congo stratégique et bango nde bakoya ko explorer yango GG même l'intelligence mais je na révéler le moko tozaka na tobenga ngo nino awa Kishasa zaka na zone ni na mona na géographique benga nini ozaka na essence belé tozaka Kishasa na nini comment on appelle ça Kivet central tout ce que est-ce que vous savez avant d'aller dans le journalisme j'ai été en pétrole et gaz. Ah mais c'est ça. Je connais les zones où il y a du pétrole. Oui, il y a pas zéro mais les amis qui créent l'auto parce que la mathématique là moi mine au bungi plan appelle sur plan tu vois la cuvette centrale ici que nous sommes bisonnons de tout ça cuvette centrale et ça a pétrole ma carte c'est bien c'est quoi il suffit que beaucoup de pétrole et pas na yo na cartographie na bango ils n'ont pas besoin de te demander né dit budi mbolo baga dia moni kinga kati likola bloc pétrolier RDC Kamusinga Chancel Mbemba Simbi touche penza bake notala na var bo var kufi peut bloquer libérer. Et bloquer libérer ti match sili. Donc mboko yo ba scandale moko akindoke comme ma. Tocha Sénégal bien touche peut va les bloquer. Vous imaginez tout vandi boende kono tout que le peuple mao. Et là nani biloko na otangela on aza ko lukango ko lobelango. Nous na kuchino abengisi bato pona opportunité ya misala ba petit ba ena ba CV ba zongi na ba pangusela ngo bilongi na motoki. Et là on va passer bango lokola bénéfice malamu mingi capote. Bozwa ekoti na bokebi bokono na nzela ya bondumba akaboleli bango ekoti wana ya capote donc capote na lingala comme on est kasi mwana te ba ekoti na bokebi bokono na nzela ya bondumba capote akaboleli bango apesi bango nasima ya kopesa bango sikoyo bumba atala ya bima na kindu mesale mamingi na butu. Ils vont manquer les moyens de transport, les moyens locomotifs. Ah, transport à Boutou. Il y a transport. Il y a transport, ça va dans 22h, timini. Capote na poche, garantie au temps. L'État a donné une opportunité. Bah, petit nyon, ça va la sunanda goûter. Bah, para, bah, au saisir, même ça, moi, on a coutume de nous récupérer le logo. Cela veut dire que, tous en amboka moko, tous en coexister, n'a problème sérieux, mais on est ignorant, aucune volonté. Tous en inabi sera très calme, n'anga avance, n'anga na ba discours, naïe. Philosophe Camiselo. Non. Et puis distraction mon quotidien de jouer. Journaliste mo ba bimiote, ba to botola kananga minéraux zalaka nani Gilo Ndombo yo. Ça les services ça saisisse pas. Aucun service de distraction totale, les gens viennent avec des informations aussi sensibles. Oui, Chibango soki maïs Chibango. Maïs masangu Chibango. Atelemine loko na yewana abimisa ngo boye na mpoasa. Alors le ministre outi na mbushima yo nani José Susu Mpanda. Alors Mpanda na oyo nde bakendaki na présidence. Bake babotoli libulo ya minéraux ya nanga. Et lui s'entend que sur la prison comme ko lumbe na nzoto akimi na mbushima ya koloba chef de l'état saki na mission azakasu na mandaté 10 secondes na seko. Nous disons à ces gens ici, est-ce que vous mesurez problème tozanango to boye ko sala aventure na mboka na biso. Moi je les rappelle pour dire hein, Nanga aujourd'hui n'a plus besoin même à Castello. Castello. Ce qui Castello, il n'en a pas besoin. Ba minéraux on a que n'a pas 5 secondes. Asa suna poussa na ngote.
azana autant de maburu ya minéral toka ndenga moni et ba premier acheteur ba américain na ba Qatari poto lo bake Amerika zo sunga biso peto zo kende malamu na makambo yo minéral ananga et philosophe to komina suka ndeko philosophe na koloba nini tala komo c'est la sango batanga non akufa abo sikoyo na biso ke philosophe c'est maladif na sina loba na yo aucun opposant za na santé malonga soki tembe bolo ko bila botala santé na bila kasi botala bino mote botala bino moton to longola en dessous de la santé vous allez voir olobo paipa o même na pale papa oyo paipa yo memi oyo memi nini ola bila paipa la nzoto mais je vous dis pour ça va maladif ne bo mona biso muta santé malonga zate to futela kabisika mabe ba condition mabe to tamola makolo trop to milo belaka na nzela biso moko tazana soladal la déjà et couper la carte to ba mbambo biso moko isi fi moni ya moto moko longa mwindo la tileta mwindo ata pression mbote de ye matidi bonjour tout le monde dit mana pasi c'est dire que to vivre mais sécurité ko sangalate moni citoyen evita ye ndeko ça tellement kana nzero zo erta na re tellement premier mon frère bonjour bonjour na mbango moko zo pakata tike lika munini opposant na attention wana et si basali sous na liste renoté ba Sahel bangalula ba oyo nani ba vuvu ba nani ba beya ba nono ba ofete wa bo yebela kote bo ofete musnanga la bisinga message wana ndamu na tali nge yaki na ine nous sommes menacés que par exemple botala kote bo ofete et comme on zola la zotaka matoli banda ta pourquoi les lions sont mis bipeli mbangu pourquoi on se faire mener biso bien ma bébé il a la pourquoi zo banga muto beta porte yo avant de verser moi na na fenêtre déjà situation là madame la bisina la bitika ne ola la na suglot bana ola na mo culotte moko na single bo ya on za bilamba na nzoto to boyo bimabo sa bilamba la pêcheur ozo mona makambo to zo kutana nango dans tout ce temps là gouvernement doit s'intéresser les oyo normalement na dossier ya nani c'est qu'il faut flatter ba opposants normalement dans la logique des choses pour le moment faut poser les opposants Kabila a libéré le Philippe de la lutte et puis bato banka pendant mayele makasi na ndenga politique ngonga bana ko débaucher yango pour terre nini na arbitre ba débaucher biso to ba yero débaucher mais c'est parmi ba stratégie pour terre à ce que bato ba lo baté. Non, sous Félix, bah libératé. Sous Félix, attends, maman non écolé. Attends, non écolé. Non seulement sur le plan financier, madame Maboko Makasi, même sur le plan d'arrestation, ils sont comme ça. Ce sont très durs. Des fausses têtes. Makasi na bango ezali na ba opposant. Na tuna ki tata moko ya colonel la bi. Kutu na mona ga penyo très rigoureux. Mais ce que vous bête moi cop de to bête le cop ou que nata ese na vira bi maître wala ni. Padi yo coopérer na famille na ngaba somela nga cercueil avant c'est dans ce monde que makasi armée tikalika na biso ba opposant kamize le bon libéré ye c'était maladif logo la biso lo stozali ba maladif essayez ya kolimbisa ye so bomoni mabe la preuve Shadara Melakisi na biso ki mabe ezali ya makasi ka violer mobeko parce que na rappela que l'article là on dit boyokite bozoye botinda ta na parquet ndamuninga na avocat na zaliawa na kokende ko assister ye soka ko sala mabe bakatela ye tumbu na ye ndeko nono méthode droit code pénal congolais et tient ba procédure na méthode d'arrestation ya bato. Nous avons même le droit qu'on appelle régime pénitentiaire, c'est un cours de soi. Le lengani na ko batela moto bakangi, l'arrestation c'est déjà une punition pour quelqu'un. Et placer lui encore dans des conditions très mauvaises, c'est ça ce qu'on appelle violation des droits de l'homme. Parce que si vous kangé priver quelqu'un déjà la liberté, c'est déjà une chose déjà extrême pour nous. Surtout vous que tu es sur passe. Moi ça zo monate, moi na zo monate. Nazaki na tata moko na presque un mois de l'eau, il n'a jamais été en contact. Un mois, sa femme venait de nous dire là. Kolonda a écouté les mains. Biso tozanga na prendre bon maître, souvent il n'a pas ce message. Ah la festivité. Na lobela na nga mokote ngai je peux me battre parce que mutu bato batinde lingate siko pona ye na bana oya ye
Manifestons la bonne foi. Vous demandez aux gens de vous défendre, mais philosophes, vous ne savez pas les enfants vont fêter comment. Garantie ndako esi esili. Ye moko tia kendeke azena na nzala lia kipete. Est-ce qu'elle est kuna? Ali pe est-ce que kuna pe ali? Pagolia na buna e. Et kuna kolia na kuna. Okolo ko tata fourmi to pour boire na muno. Yanda. Je vous dis que souffrance ça ko sakanate. Donc ici botike la biso kamisero s'il vous plaît. Soka salima be botinde na juge naturel na ye. Ba sambisa ye ba katela ye tumbu na ye. Nazaki na Belgique na sukisa na lisolo moke. Na kutani na mbinga ya tata moko tala mulai na place mo benga kama tongewa. Ya na yo nani o nani yado mutazo la kisangai. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus à notre numéro de Kinshasa Direct. Nous recevons pour vous Madame Chako Dikoro, bienvenue. Merci. Voilà. Et Madame Mami Onokumba, bienvenue. Merci, papa. Voilà, je commence par Madame Chako, vous êtes là. Nous savons que vous êtes la sœur de Nathanaël qui a été arrêté. Alors, c'est quoi la raison de votre participation sur ce plateau? Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Si je suis ici, c'est parce que mon frère a été enlevé. Ton frère? Oui. Par les personnes non identifiées. Depuis avant-hier, il est sorti de la maison vers 10 heures. Et jusqu'à ce moment, personne ne sait où il s'est trouvé. Ça fait pratiquement combien de temps? 48 heures. 48 heures. Bien sûr. Maman Binoboza, maman nae. Alors, bah démarche Nibosal pour que les lobos le bac 48 heures après je m'en attends. To sali ba démarche mon côté de to vandi to zo mona ke azoya te ba isi so ba bité ba lever de to mona ki ke to ya awa ki pa na bino poto senga e pa mama Denise asuma biso to za makata ko kana ni te ko se pa bino ko lu ko to le pa mama Denise ba téléphone na likambo ya Nathanaël azomona na te. Des jours à mon anaté, tout le monde est les athées, donc tu dis que tu es awa, pour te tirer un message et pas maman, tel ce problème, tu as un problème à Nathanaël, bah lever, tu es besikazaté, donc tu es awa, pour te conseiller pas maman Denise, à son avis, ce problème à Nathanaël, tu es besikazaté, donc tu es awa. Est-ce que Tao Binoboza qui n'a pas menace, il y a pas arrestation, il y a pas enlèvement? Te, azaki nangote. Azaki pe na problème mon côté to tsikali pe ko mona eloko moko mabete kaka lundi banda lundi ti ndena lelo tozo mona été place azali. Est-ce que quand même vous contactez qui ba avocat ou ba ça qui ba démarche ba yeba est-ce qu'à cause de la wapi est-ce que des meilleurs ou bien ou bien service mususu to luki esika mususu te toza pe na mutu ko telemela biso te po à côté du cambo, après ça solution ça par exemple, n'a pas de pas maman Denise à côté du cambo, après ça solution pour le problème à Nathanaël, puis son mot toko quitter, il y a un moment où alors, Madame Chako Dikoro, vous êtes sa petite sœur? Oui, bien sûr, je suis sa petite sœur. Voilà, vous êtes sa petite sœur. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que votre frère a été enlevé? Parce qu'il n'a jamais sorti de la maison et dormir dehors ou quelque chose du genre. C'est la première fois. C'est la première fois? Bien sûr. C'est la première fois qu'il... Et est-ce que ces téléphones passent? Non. Ça ne passe pas? Non. Vous essayez d'appeler, c'est WhatsApp, ça ne passe pas? Non. Et maintenant, par rapport à ça, un message. Vous êtes sa petite sœur, un message adressé aux autorités qui sont en train de vous suivre à pareil instant. Je manque les mots. Je ne sais pas quoi dire. Il est mon frère. Après lui, c'est moi qui suis. Donc, je prierai aux autorités de nous aider. Nous sommes les orphelins de père. Le papa est décédé. Nous avons perdu nos parents.
quand nous étions encore enfants. Il est orphelin de père et de mère. Oui. Nous avons perdu nos parents quand nous étions encore enfants. Et en ce moment-ci, si nous sommes venus, tel que vous nous voyez, c'est parce que nous n'avons pas de parents. Nous sommes là pour demander au président Félix et à sa femme de nous aider. Nous avons besoin d'aide. Parce que nous sommes incapables de trouver la solution à ces problèmes. Nous sommes incapables. Voilà. Alors, pour terminer, maman, le Basuka, au Bazolanda Bino. Elle dit que ça. Le Basuka n'a pas kaka tout ça n'a pas quitté. Nandenge ba levé Nathanaël, tout ça n'a pas quitté à cause la pote besika nini o yazali. Mais nazo senga mbinge pas maman Denise à côté de Camboyo. Abundela biso atala une solution pour le problème à Nathanaël depuis lundi. Azo mona na place azate. Naza yaya nae. Naza yaya nae nazo kokate. Voilà. Bien sûr que mon frère n'est pas un modèle de perfection. Oyoki elengi ya Congo.